Tala batika ba blague. Ba rasa so bazo reconnaître bango te poto za bata vérité. Batika kokosa papa mama batika kokosa. Bato tout bazo lobake ba ina Joseph. Bango wana kaka bazo zonge pas Joseph. 20 ans 30 ans en Europe makamni ozo sala. Makamni ozo sala. Fallait na kota l'émission te pas fingi Kabila te. Oh, yo kokotilanga. Bon menangai na kokimela wapi. Pomingi bazali ba kozanga ba place kokimela. Afrique du Sud ba combattant baza. Na poto kutu na parlo pas vie kengo wadondo azwa biloko na ye. Ayambaki pasteur moko kuna soki walesa. Et pourquoi bino barasta man na activité nyonso mboka oyo baye barabino te ba bengsa rabino te participation na bino kutu bazala nango besoin te. Pourquoi ni bongo même na senko bozala te? Pourquoi? Semkongo eske babimi na nini? Zero. Semko yebi mukonzi nango. Mukonzi nango yebi alobaki yaza soso ya Congo. Joseph aza soso ya poto. Vome bozwa soso en Congo po yeba ndako soso tele. Batie na sachet basani balambaye. Mais lelo ndeni yo ndimi so sala la soso poto. Po bota ba meti. Tala batika ba blague. Ba rasa so bazo reconnaître bango te poto za bata vérité. Toza pe na message ezo senga Congo etambulila. Président Rasta wana babombaki Mose Kabila. Malgré il n'avait pas de chevelure, mais il était Rasta en esprit. Par le bito sala bilanga. Ba continuer no ba sala bani boberge. Auberge les hôtels, tu peux changer combo. Auberge la place ba tu sala rapité. Allez yo siko mutango po 8000 kilioye. Euro là la chez Bino. Au kamati $350 no ya un mois. Ce qui chambre ça 30 euros. Pendant un mois ça fait combien? 900 euros. 900 euros. Au tongilango chambre salon panabino. Si mes alango $9 $. Antivol $. Comment que là en auberge? Pour inspirer une publicité là tayo. Combattant vraiment qu'on là en auberge. Combattant, on y a vraiment outil poto yo là en auberge. C'est qu'on prépare qui était chez Bino. Pendant tout ce temps où yo sali là en Europe. C'est quoi? Batika kokosa papa mama batika kokosa. Bato tout bazolo bake ba ina Joseph. Bango wana kaka bazo zonge pas Joseph. Allez, ba konsibiso président Zamabe, président étranger, bo inaye, bo fingaye. Biso peto fingi, to lobi ba n'importe quoi, to iniye, allez. Bino kaka, boke ko sala suna président. Bana ba ko sabaninga. En tout cas, Maramaro Lobezé Belé. Donc, quand on voit Rasta Mamona, donc, bon, on aura déjà image, il y a message au Pende Bimara Monokonae. Je crois que Fondation Lissa Lissina et ma mère, Bazolanda Biso, Kamanette Mbo, la descendance Simo Kimbango. On a Kimbango, yo. Babisinga Kimbangi, c'est la mélarate. Donc, Maître Hakim Kabongo, les préférés, je pense bien que aux abranchés et connectés, Frère Richard Madeka, Rasta Mamona, pour Nabato Nyoso Bariklama, qui est, je pense bien que soit par na bango na message nyonso zo bimana monoko na ye na bandeko nyonso boza na Cap Town papa na biso chimi na Kajikai motema ya Mignon Kalanda donc na ba bébé na biso nyonso je pense bien que vous retenir quelque chose na message ya Rasta Mamo na mais au moins to komi penza tozo chiter déjà parce que ceux qui to lobi to bando loba wa to ko bando loba banda ROT 18h maloba pe si la te wana oyebi au moins mais pona ko luka un peu ko informer bandeko na biso bazali banda mboka ndambu yango moni to lingi déjà to chiter na ebité okope sa message ni na bandeko bazana na poto comportement la bango ezala nini vis-à-vis na biso bato toza na pays to continuer ko landa ka bapel na bango bosala boye boyoka boye boluka bobengana bango bazate peuple congolais sala nini conseil na ebité so kopesa bango conseil mingi bango bandeko bana na poto ba combattant na ba combati bazana poto omoni ba combattant nyonso bazana poto
ata basali ndenge nyonso bapele kofinga banini bato wana bazotonga bapale etikala ya bana na bango tan wana yo ozozwa ya kofinga yaka kin somba terrain na plateau de Bateke lona banana lona mangustin lona borange lona bamakemba yeba nini ke botela yo après 5 ans ba combattant ndeki baza wana baza batu moko il faut ba comprendre vision comprendre ba yebi souffrance Mao Tse-tung monisa ba chinois ba yebi souffrance au Mao Tse-tung amonisa ba chinois te bango baza ba immigré si ba uti zo mayela mundele 20 ans 30 ans en Europe makamni ozo sala makamni ozo sala ba malien ba sala ba 5 ata kangi $5,000 azongi Afrique asali magasin ata na Brazzaville ata na Kinawa au moins s'en sortir mais congolais $15,000 tanga okota na Mombafu la retigali 4,000 tanga kota la famille aza s'en sortir te et puis c'est ba colère akangi bandoki mais non iboya to sala bilanga na mboka oyo poto lesa peuple bolo bateke peuple zo souffrir pona nini bolingi ka kovanda na poto ba 30 ans ba 40 ans po mbongo wana etikala kaka na intérêt métropole boya to sala bilanga un hectare ya kolona kaka fufu ebimisaka un hectare ko bimisila yo 122 sacs à fufu 122 sacs à foufou bêta sac qui m'a foufou ils allaient $45 122 sacs à foufou que ça l'eau combien un hectare na plateau de Bateko koko somba à $2,000 $2,500 bot moko ya pondu ya ba boutir à pondu et ça li na onga ba $5 soko sombi déjà 5 sacs ya boutir à pondu ya ba boutir olo na un hectare $25 oloni un hectare oko chape maite maye yana mbula yango moko maye ke kweya balibane bazolona bafufuwa kota ba bulungu ba libane ba koti ba bulungu ba koti ba mai ndombe ba koti ba plateau de Bateke bazolona ba 5 hectares ya ba fufu ya ba mbala sukali libana zolona na mboka na yo vandika na poto Kabila Rwandais Kabila Longwa Kabila boye Kimbuta boye eza ba chance na bangote yo to teleme la chance muninga ya on a betali baku na zelo bino ne boya bo comprendre que zamboka la bino si bo ito zo mayela mundele bo mi kotisi na système po mundele a maîtriser catholique aya ki avandi na mboka la biso sango mundele nzambala ya be mindele tout bela tozo ne sale pas mindele banda bazonga batika banani ba noir mtu ba remplacer ba père na biso ba père ba abbé Bitulu ba abbé Filemo ba abbé Jean ozomon indele si bazonga po ni si ba planter système bino bozo vandaka la poto bozo ganga kaka mboka na biso eza récupérer na étranger boye na boye bozo ko bundela ngote alenga tango lokoloba makambu moko boye oh yeli fala afinga Kabila yeli fala na kotala émission te po afingi Kabila te oh yo kokotilanga mutu ala tse deja ba racine na mboko yo alena le kalanga kala TV na tika ba petio yo pona ba no finga président mais ozo comprendre bonzambe te ozo comprendre te ba président ngo pe tout ya monde Edouard de mona quartier 6 azala ba massa tanga la bango ba père msuna 6 ba témoina ke Edouard atanga la l'info wana président nini ya mboka ya me ba Sarkozy na bino la bo pesa ba soki ba asa soki Hongrie soki nani Katala Kasavubu yo yebi tato abota Kasavubu si ba pesa biographie na ye yo biso azala colonie azala muta pays ni tata na Mobutu yo yebi tala batika ba blague wana Congo ekozala diriger na mutu mwindu nyonso oyo akopesa biso akoyeba mvuluzi kimbangu oyo akoyeba ne mvuluzi kimbangu te aloba aya kozwa président na ye atia na confirmer Joseph Iti azawana kimbangu mutacha ye wana
Pour ma belle qui mbango bako tia muta pam pam bate. Ba yebi pourquoi Joseph Faza président. Adam Sangate na senga ke ba la te peut kotika la kokuta la te. Ok, déjà, Monique, température, il y a Rastamamo, et Mati déjà, parce qu'il y a Kotaranabango, en tout cas, sous mon traité, mais au moins nous avons vraiment besoin, en fait, il faut tout soukawa pour Talibiso, vraiment, minute, les qui moi, mingi, n'habité, Rastamamo, bateau, soutenir Kyo, n'habité, Bandeko au pays, Bazarana besoin de soutenir yo, bien que le bimon et Kimbam souffre au souffraka mais aux activités moko salaka et c'est un rappel moi soutien n'habiter bako banda ndengeni bako sala ndengeni ngande naza boye à part dans le message naza ndoliste naza musicien nazo luka producteur ya deuxième album nangai eza ya 6 chansons titre nango nakokimela wapi premier album na betaki eza tango ekoki siko ndenge tango ekoki pona bato moko boy tala bozo comprendre ba titre ba album na ngate keza ya bato moko boy ale bozo tinda ngala ya kofinga bato ango na ebite so bozo comprendre tango na beti tango ifina mene kasi tango ekoki yo moko micha ekoki pona banani soki pe ya yo na momi na yo ndenge bokabwana kilobi yo kaka soki pe ya président ko remplacer Kabila yo kaka soki pe pona kimbuta ko longwa yo kaka soki pe pona gouvernement ke longwa yo kaka siko après tango ifina mene nazo luka mutu moko na côté studio a produire nga na album na ngai na kokimela wapi po mingi bazali ba kozanga ba place kokimela Afrique du Sud ba combattant basa na poto kutu na parlo pas vie kengo wadondo azwa biloko na ye marque ba beta ka papa te me ba bora zwa ibi ba tu beta te tata nzambi yo kala o titre album na kokimela wapi ko ilenda tini la rendre la kokimela wapi album wana batu bazo zelango déjà na cité yo mo mona ki déjà na cité batunde ba opesa ba mbote po ba yaka ba rep nanga bazo zila siko na kokimela wapi po batu tu basali biso ba kolo ba mia o ba bomi biso kasi ba koluka ba place kokimela ba ndo dame balaro wana sikoyo okokimela wapi États-Unis ba combattant baza na Inde baza na Kuala Lumpur baza na Japon baza Afrique du Sud baza na baton kutu baza siko okokimela wapi mama omoni tango ngala zo sala bemission nazongeli ba mission oyo nazongeli yango na tina ezala papa mo na pota tindelinga caméra o bazo filmer oyo ti ozo mona wana po abangela ki kutu ba petit biso bazo yelanga ba micro yo grâce à David Mombele à qui je dis un grand merci David Mombele babi mobali ya Magui Chibouyi ba mbote na bune belé voilà abalaki voilà confirmé mobali ya Magui Chibouyi David a décisif ti alobaki ka kolata baga mariage maman Chibouyi Magui Chibouyi vraiment félicitations ndenge obali master nangai David Mombele grâce na ye pe bozui émission oyo pour sans que ya loba na ngai na loba te pour na ba conseiller grave na mikili mais telemeza boato déjà yango na bandela masolo banda na Maroc ti awa yango no moni na accepter ko sala émission na bino et puis na caméra nanga o batindela kinga na ndeko mo azana mikili ba héros de l'ombre ngala zaka na ba héros de l'ombre baze belé siko bango pe siko bazo bongama po basala na kokimela wapi album na kokimela wapi eza dégâts eza na ba maloba na ba kombo bino bozo luka ba finga eza la kati pona rotuna bango la kati album wana ba kombo wana bokimela wapi à partir album wana place bo mona siko ke barasa ba diaka ba exil ba nini ba kima kana mboka po bino to luki makambango bozo luka na finga me na fingi te me bo yo ka album na ngai olobika ande vérité na lobika ande vérité mais siko album ngo bo appuyer ngo bima po bo yo ka vérité za na kati et puis na ngana lo bana bana njili ok yango lisusu voilà bana njili boye ba ke président o ya kotambwisa Congo akozala njilwa Bomote ke ba marche salami na poto et salami même na kina wa bana njili basali marche te marche ngezaka ya kolala
Naïbite so remarquango. Marche salami kini mobimba. Commune Njili sali marche te. Bolo bateke toza pour Joseph Kabila. Toza batabila kapotango bazolo ba kimbantseke. Kimbantseke lingola kisa kimbangu wele kuntseke. Place kimbangu bandako pemele zalaki changu. Soka uti ba kote na bandako uti wala soka ye yango moni ba pesa kote o kimbantseke. Kimbantseke lingola kisa kimbangu wele kuntseke. Et puis komba kimbangu diantungu no wana. Et le bien belé. Comprendre? Makambo e bombami elingi emoni sama. Yango wana signification bana njili. Président oyo azoya. Yango moni Félix ayeko sala rollement, ayeko sala elango. Na njili ya. Yaza mwana njili. Tala ba comédie bazala mboko yo. Sala na limité na bino bobete la katolo. Yo ko sala ngona njili tango ba ko bimiso président la bana njili. Obando critiquer le njili ngo ya bambokar, ya batapa pamba, ya ba indigène, ya ba incivique, c'est normal. Hein? C'est normal. Bolingi bana njili ngo ba pesa ka bino ba voix. Eloko ni bosali na njili yango. Eloko ni bosali na njili yango. Ba petit faut ba la faire la douche. Ta ba petit place bazo laver. Koto toza ba pompe ezate. O parla kinga pona Moïse Katumbe. Moïse Katumbe. Aya ko tshela biso na ba pompe koto yo. Hein? Aya ko tshela ba bordure maya wa ba béton po ba mai edindisa ba palote. Tala ba petit yo. Tala ba condition bazo mener. Hein? Bozo wela kaka kibu konzi na bino kaka bokoma na bino ba konzi na mboko yo po yebi ko koteka colton, okoteka diamant, okoteka cuivre, okoteka mabele, okoteka na basi na biso. Hein? Richesse pezali basi na biso rutu ya Congo baza ba richesse moko ba teka maka quelque part. Yango lo moni sikoyo toza na besoin batu wana nyonso baya to sala kimvuka. Ba poala mbwa elala la place moko ela muka place moko. Soki baye to sangani a partir ya wana nde tokoyeba nini tokotambwisela mboka na biso. Tozala inito tika kofingana. Kofingana meme na ba famille ezalaka kolo la libota tata mo mama moko. Ekimsa bénédiction. Vulusi kimbango ayebi pourquoi Kabila azawana. Ata uti bofinga ke étranger bino ka matali bino na kofinga na bino wana. Kasi bobenga pe kimbango étranger. Po ba mindele basambela kaye ba américain basambela kaye ba chinois basambela kaye bino surtout bato bazana poto ba ignore ka komba kimbango fort ba yamba ki pasteur moko kuna soki walesa na mone ba ona TV ba lati ba veste ba vie moko boye ba lata ka ba veste o ba dira na Europe wana na ba basi na bango wana ba ke ko sambela pa pasteur walesa ba pera ba tu bozo beta bango bongo pasteur botika ki epoani. Fallait bon pas pour la double va dire pour y me les prophéties qui m'ont. Hein? Allez boya koloba ke oh biso toza na posa to libérer Congo sans prophétie qui m'ont sans que bana njili pe ba chama kambo yo poa. Et loko mo esala mezate yango na sengi na bana njili ya changu masina kimbantseke njili. Boye ba ke président kosunga Congo akobima na ba commune wana. Boye ba ndeni bokoko sala ini. Bokoti ba nchiki bozwi ba mayela mindele boza pe na batabalar kuna bata danse bana njile bele pe baza ba cadre na mikili. Ba professeur ba université misusu ya poto bana njili. Bo sangana boye ba ndeni bokoko bimisa président. Botikila ka ba garçon wana tante. Félix Tshisekedi ayeko sa rôle na njili. Yo za la Belgique, au vanda na yo, au za la no professeur otangi sangano ba mindele, mais yaka. Yaka na njili yango peuple nezo zila yo yo mutamayele ya njili to yebi vake obotama na quartier tel, obotama na maviokele, obotama na côté ya Kimbantseke kuna, obotama na Masina, côté Rai. Moni président ko côté obimana ghetto man. Et ça tende que ba père wana o ba lié ba jambon ba fromage ba saleli rose croix ba saleli encankar ba saleli pharmaçonnerie bana na bango lusu ba ya ko remplacer ka mvuluzi kimbango ba ko reconnaître les journées po batu wana bana na bango tango bazo remplacer batu wana baba no modire kaka Congo
président oyo a remplacer Joseph Kabila na Congo akozala roi divin. Yende mutaya otombola komba mvuluzi kimbangu, yende mutaya kokanga ba église catholique, ba groupe de prière. So bo monika président wana ye baka mtilulu ifina mene. Ok, merci beaucoup Rasta Mamona. Invitez-moi quelques dédicaces na bandeko balandi yo penze ça va vrai bien parce que tu commis vraiment la souka. Ten leki moi mingi. Nga na pesa ka dédicace na nga na mupepe, na moto, na mai, na temps. Olandi makambo bebisi Kongo yango wana ozo yemba nzembo na yo nani enteli boye mosombi munena badiama nani boye abotoli yo momi muto yembeli abotoli yo momi ale ngala ko pesa dédicace na ba fuara pam biso to luka Kongo ebima malamu na pesa dédicace ndeti mikolo ba malale bimi tozolia ba safu ba mandarine bimi bana mikilio bazoya congé mikolo ba ya okuta ba nguba, ba malala, ba mandarine, ba mangustan, oyo ba ninga ba lonaki. Et bimi siko bazo sala récolte. Ale yo ye osomba ba brique na yo otonga auberge. Auberge ke botelo nini? Yango na pesa ka dédicace te. OK. Na sengi na bilo ba combattant soko moni ozala $20,000. Tiango na bank yaka awa somba trosondaise ke no somba zamba. Kata makala espace wana osaliango bilanga oloni banana ba juif baloni kotantsela juif auti Israël aye kolona soki 144 hectares ya banzeta manga ba manga ngo se koli deje komi deja milai soko komi kotantsela ozo kotantsela menkao okomona ba manga wana mais juif mutaloni yango bongo yo congolais ozana $20,000 ozo kene somba sapato ya €600. Neti ba Weston muso ezala ba €120. Ensemble ya Yoshi ya mamoto na bango balata kawana okomona tango kutuna boye €2,200. Mais €2,200 eza faire na nzela plateau de bateke. Babiloko kufungula kabana poto yango wana. Beta tour o guerre ezala kana mboko ezala kana ngote wala ba guerre de médias. O ba kokanga kana aéroport nani akokanga yo? Nani akokanga yo? Yakalata jini kota ngunda lona babor no zongi poto ke sala okezo ba partenaire ba boya ba mindele ba yoko sailo zamba wana po ba kozala ba boyi na biso papa Diangenda lobi bolingo mibeko misala wana ya lobaki oyi biso kala kisa nini to kamata pondu to sa nini manioko to lona na sama bele soko ken kamba okolia ofele pendant ba jour no même 17 ans okolia ofele na kamba pona nini papa mfumwa longo alakisa biso kolona na bolingo eza nini na kokabilo kolia mibeko eza nini kofinga te koyina te tosa tata na mama ekobo te ale bino bato oyo bino bozolanda na bwaka ba dédicace nini ngala kobwaka bato ba edanga baza ba héros de l'ombre ba linga kutu dédicace te okoya kobwaka dédicace master no moko boy ako ede no pe yote tala mutu wana zo wele sa kobwaka nga nazana bango ebele na bato totangi na bango banchiki baza kuna baza ebele nazo biso baza vraiment ebele zwa kaka génération nanga ya ba série 6 toza combien na poto ale na bando bwaka bango yo yaki no kala mukili po babwaka kayo tango bakobwaka wana ba musicien babwaka bino album esali succès otekaki nkuyu na yo oye na 5000 balles opesi pa musicien abwaki yo na nzembo wana ke kotsa ngo na ba gris tango nzembo ezo sala succès nzembo tango ezo gwa wana ezo sila yo pela rezo sila ko pape sali nini ekimi. OK, tomoni bébé na biso awa, tomoni bébé na biso awa, to ebi to présenter biso te bande ba émission banditi suka. Oyo bébé na biso to ndenge. Oh mwana na ngai ya misatu komone Lion kiteka le casse Lion. Baza combien? Naza bana misatu makuka matatu. Ngana bota ndenge Simo Kimbangu abotela. Diangenda kisolokele dialungani. Ndenga pe na botela. Faut landa ordre te. Po ba misusu na poto mona man mamona yo tanga ba komba Diangenda est-ce que baza bana Simo Kimbangu. Mais yo mutu zaki diba. Yo linga zala tata na bino, ya père na bino.
abota tika bana na ye ndengi Jésus pa tika bana Jésus bino osambela tika bana 4 ya basi wana to kolandela ngo na mission mususu. OK, mbala sima to kolandela message wana parce que ça profond. Oyo baza bana moko ozokolisa bango na bula rasta man ya barasta. Bible na bino botanga balobi soyez mes imitateurs en Christ. Imitation wana Jésus alobi bolanda lolenge nga lazali. Ba pasteur balanda lolenge Jésus aza. Rien. Jésus atika mandefu aza souke belé selon écrit Bible ndenge comment il portait un V sur sa tête, le V des Naziréens. C'est ça. Jésus était comme ça, comme moi. Mais tel va pasteur na bino, pasteur akata souki na se, atia moi ngeli na souki, pasteur atia brillant. Atia brillant tanga simi micro azolo baba momi bazo tala pasteur na bino premier rio soki pasteur petit wala zaneti zo bazo gimbiye. Atia souki ngeli atia brillant na munoko. Ba charlatan pam bazo ko sabino allez bono landa ka bata pam ba pasteur a choko a komisoki ndenge nini ba veste ba yoshi et puis pasteur a présenté griffe Jésus va na la tanzambala Bible na nombre 6 c'est lobia. Oui, pourquoi on benga Jésus de Nazareth? Parce qu'il portait un V sur sa tête. Les rasoirs ne passaient jamais sur la tête des Naziréens. Moi nous a Naziréens. Ba vrai Naziréen émission zoya toye basoki baza banani ba vrai Naziréen bangola ngala zotangilo ba kombo papa Diangenda, papa Kisolokele, papa Dialungani, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bando katasuki. Bando katasuki parce qu'ils étaient dans le système mais l'esprit ba katasuki te. Kasi elonye la kisi kombi et pe akata suki libanda amsa kataka na esprit pe suki en fait akati na physique bo men esprit suki zé obota. Bango vraiment baza na bespira banduliste. Ko compara dimension ya bamfuma longo te na ba mfoire na bino wana ba charlatan. Tala mama osoke ndankamba. A part na nkamba. Biloko yo papa Diangenda a bâtir na kati ya ville de Kinshasa. Na ba malobo ya tika. Na ebite soko yebiango abai conférence nationale sobo tangi komba mvuluzi kimbangu te ya tata na ngate po beta katolo tata na ye yoza na protocole komi kola bilaka ozolo bake mfuma longa za mwana kimbangu te bien sûr esprit tanga komi esprit abota kate mena musuni abota ki Kisolokele Dialungane Diangenda. OK, merci beaucoup maman na soto bito bando continuer wa ba sujet bando koyebele. Yango mo na pesa bote te tala na ba kombo na tota. Na zotanga ba kombo moko ya ba dimension. Ba mama Mikala, ba mama Marie, tala ba kombo na tanga ba mama Mwilu. Ba Chekata Diop. Ba Martin Luther King. Ba Ndira Gandhi. Ba Samora Machel, ba Marshal Mobutu, ba Mose Kabila. Ana inotanga mfare moko boye azolia matungulu nena ba pomme de terre na poto et ça comme iron alengala que notre bois ke libanga po ebima ke man mamona bois ki avec soki combien de mille vies ba kotala nga ba yoka ka kombo na ye atindelinga combien. OK, c'est quoi ça na beze batinde londe loko lo baraté loko na ko pomper kombo na yo pour bano ba ko damende lo ba mage man mamona moi 100 bali yango yo pomper ngai na ko pomper yo na zape mutu na za artiste bonga la pompe na ngayo ka ngulu ndengo wala le omoni batu bazo edenga ko baloba ka kutu na bwaka ka ba kombo na bango te baza pe na bana basi surtout moi mwasi mo baza na Londres chaque semaine azo traverser l'étape moko difficile mais ayebaka ke papa maman nazali alinga ka pete na tanga kombo na ye ozolanda. OK bon o ba na Paris bali tala nazo biso majorité batu ba edaranga ba njilité sake ba njili nde ba ramtema be bakabarate tokoli na bongo manda suka wapi manda lelo soki a s'épanouir te za ba njili eza ba njili ale manda moni moyen te akena ena mouvance yango moni manda zolia pa ba che okitundu azolia pa ba Vitar Kamere pa batu wana soka landeka bana njili nde manda lelo ko futela tana limetete comprendre ngala za mama ne star nazav ma reggae man confirmé remplaçant ya Lucky Dubé na Congo ya Peter Kimbangu ya Okumu 11
Moi nanjili nini si azuilanga makanisi vraiment que tout ça il est réunion awa tellement bazo mona kaka ako s'épanouir moi to bimise zate BCBG soke bima bon chic bon genre et ça pour na bana bandal félicitations bana bandal bango tu babimisa ba JB Mpiana ba Werason ba Dolphe Dominguez wala ba nini bana bandal tu babimisa bango mais bana njili bazala be star belé ba petit poutou trésor hein et si ba ça il est monument grâce na ye tozwaka chan mais basa il a monument na njili rien ozolanda ba maître Chiwara basa il a monument ba grand sapeur ba bimaka na njili ba José Wanduka ba nani ba Chamarmaton ba Americano ba nani ba zebele bango tu ba lakisaka batu bakamba ko lata bilamba to ça il a bango ba monument rien nga siko na bimi reggae man. Mais au moins, la même na makamba kola te bandaka koto. Ba vie na biso na tangi ba kombo bazo sala ba rideau vraiment ya ndaku asali yango chemise ategeli mwana uti commune mususu. Mwana o ba lati aleki na ona TV. Ngana mona ndengi ba JB ba Wera ba Dolph bazo ya ko defa bilamba pa Jackie Sono. Pa mettre ide shungu ba Kester bazo ya wana. Na mona et pas ba vie na ngaba le kaso muntu ba musicien de bazo ya ko zwa bilamba. Na mona mais lelo oyo bana njila ngo bazo yeba teke place président Robimo a sauver Congo place pe de staro ba Robima po ba kwisa ba musique ya ben sanité wana ngayo yo sinabimi pourquoi bazo yedengate na laxibino bana na biso place bazo vanda est-ce que ba président Félix Tshisekedi sia yao si bo mona yao bana te ale sikoyo ba tata na bino ba voter poani et si amona ndenge bo dindaka na ba mayao zo ba petit na tuna ba question et si ba mona ndenge bo dindaka na ba mayao rien. Allez, si vous boya, bolo barake, ba voter bino. Hein? Batu toko voter, oh ba outi vraiment la vie a passé. Président na biso moko boy, oh vraiment outi na ghetto, mère na banga bandoko lamba kuanga, vous comprenez? Hein? Tu veux vraiment que ba kola na passé, yé wana okoma président mboka. Jamais toko zo mwana moko outi na ba douche na ba baignoire, hein? Bazana ba domestique na ba pala comme président. Ah, Moïse a eu la vie à la terre. Voilà la vérité dans le bana njili fobo sosola. Fobo sosola. Bozana ba remarque belé. Si go nga mukolo mwana commune muswa kozwanga. Po baza prêt. OK kaka. Donc OK kaka. Naki. Pour naza mutu ya ba commune nyonso ya vie de Kinshasa. Mais comme je suis autochtone ya njili, il faut ba autochtone na ngaba yaya na nga ya njili. Boza ba prêtre na poto. Bo bando tout le monde bino boza ba prêtre na poto pourquoi petit na bino wana azo déclarer que Bobi Misaye deuxième album ezoya basala ngala bima so bo rataki manda bozwa tanga ngana ke na mouvance te naza muta kabila te bozwa ngala bima pourquoi bino bozotika besar na bino bata ba commune mususu tala o pa moni aza mwana commune mususu ko aya ne kozwa nga bimisanga asalela ngala po nazala na koloba na ndule na makambutu d'abord naza nanu 2 mètres 5 2 mètres 5 de taille téléma to mona maîtrise soki na lobby déjà taille bazoyeba déjà soki na télémeza neti to commence la comédie eza nazolo bana blague te nazolo bana ba grand frère na njili faut ba miser vraiment mbongo na bango pona nga ba komisanga vraiment la place ba Alpha Blondy bazali parce que les Alpha Blondy ils ont chancé ils ont beaucoup chanté pour les pays. La pays, album en anglais. I'm speak English, man. You understand? Anglais bien, français bien. Congo, la monineti, monde anglophone, yo kite siko nazo bet album en anglais. Comprendre? Naroki mela wapi. Basala tuba bimisanga, ponjili pe lobi sa nini. Ezo star. Ok, merci beaucoup, merci Nabandeko Balanti Bisso, merci Penda, comprenez qu'avec Rasta Mamona, un message malobé Zakamo et Belé, combien de fois Nebisi Bino to komi na souka, mais souka ngo, tozo continuer à koloba parce que message est belé, hein, maloba kolobézé belé, donc, mais to promettre Rasta. To komi na souka, parce que so to lobi souka, bah tu vas voir, bah que Jésus a beau takabana. Pour na confirmer wana to zongo mbala sima na confirmer ba tukendeki baloba ke kimbango abota te mais na koyebisa bango ke Jésus abotaka ngape na koyebisa bango kimbango abotaka bana misatu na ye wana bazali Jésus pa botaka bana basi 4
Ok, mbala sima tokozwa penza pour na message wana. Sinon je dis un grand merci na bandeko ba soutenaka Info 16 basala ka Info 16 et talama libanda mboka ba te belé penza bozaka moi mingi maître camionnette mbola descendant Simo Kimbango esikoza maître Kim Kabongo le préféré ba manager ya Rebecca Bilendo Pukuta basala ki ba te belé na banda kuna bino bota la penda la Servadi et ça la rappelle bien na Patricia Lelo Pukuta aussi ma grande sœur chérie épée bundaka moi mingi pona Rebecca afin que Rebecca a continué toujours dans musala na yo musala ba risque belé mais bolingo kaka mingi na musala ngonde totika kangote et pourquoi pas na bandeko baza na Cap Town na bana biso ba bébé na biso na ba mbote mingi na bango na famille Pukuta Mobimba frère Richard Madeka ba mbote na yo pe belé frère Richard Madeka na bandeko nyonso yo bazar la pembeni ya frère Richard Madeka ba mbote mingi na bino Timothée Pukuta, Miriana Pukuta, Mami Pukuta, Patricia Lelo Pukuta, na ba famille na bino Mobimba bana na nga ba beau-frère na nga Jolina Tambo Delphin Douboula, Chris Kunku, Ferdinand Mabiala, tous mes enfants na lingara bino mingi. Pourquoi pas na Pukuto bazawa boye biso na bi Pukuta boyebi. Famille Info 16, tonton Mwinga mobali ya sérieux makasi, Aaron Lubamba qui est derrière la caméra, Epsi image. Nga moko Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi na lingara bino mingi, na tinda bino bo s'abonner puis bo commenter. Bobengi botiki ba suggestion na bino to tanga kango ya yango de sala ke lobby na ba tournage na biso to meka un peu ko améliorer musala to sala rabino. Sinon pour aujourd'hui na tiki bino to tiki bino parce que nazanga morote na plateau toza ebele to tiki bino et puis to pesi mo faut tiara to tiki bino parce que vous avez l'esprit en toi. Kolongola esprit te ngai comment ngai. C'est bon, totiki bango, n'habitez moi mboté hein. Donc au revoir na bande totiki bino. Totiki bino. Ça va dire la vie.